La simanga pe mbongo na ngola nasala na yango yeloko te ata bilete na salisi te ata pasepore na salisa te mena tikala kaka na kombo ya pamba okoma kobenga ngai maboko banke yeyo toki yeyo maboko banke donc nga ma eza makila ngai na ndeko na nga végétal tobandi vraiment carrière ba 10 ans des animateurs mususu avant d'abouaka na kati ya gamme na mélodie faut balakisa ye biso tobotama na ngomba mona mélodie bato tangi wana bamisia mboko angola te biso tonesi bamisia angola te tokuta bango awa moi que jalousie on ezalaka. On entend parler esika te na mboka oyo na mama ndulu okende osimba gwabe liso liboma, vrai ou faux? Faux. C'est comme si sikatena na mboka oyo kana mamandule bayaka yo banini quoi. Omona opede ya solo. Bon nakolo beza solo te mais moni kozala vrai ou faux? Ah faux. Awa biso. Awa nde biso. Awa biso. Awa biso. Awa biso. Aqui somos nós. Awa biso. Aqui somos nós. Awa biso. Avec tous les 4 points. Bien, bonjour, bonsoir très chers internautes, bienvenue sur votre émission, l'émission le plus suivie de l'Afrique, Awa Biso. Me voici encore présent pour vous présenter cette belle émission au représentant Confiance d'Angola Mobimba Awa Biso qui est présenté par Georges Chimba, comme a dit Miss Girl artiste. Nous sommes le dimanche, il est 14h et quelques minutes à l'Angola, loin de la capitale. Là, je profite déjà de dire bonjour et bon dimanche à Ben Willy les Gabonais, les seuls fantômes qui sourient. Merci pour vos soutiens et bonjour et bon dimanche aussi à les boss PK. Bonjour et bon dimanche à boss Modogo Visor qui nous suit en direct des Congolaises. Bonjour et bon dimanche aussi à Roby Visor Aigle qui est toujours connecté pour suivre cette belle émission Awa Biso. Lelo na yambeli bino lisusu sikatenda l'artiste. Les gens déjà vont se poser des questions. Sikatenda o wapi sikatenda to yo kaka wana, c'est-à-dire à se retrouver lisusu na biso na kati ya mboka loin de la capitale angolaise Sike Zwami Biso. Merci na Héritier Ndombele. Bonjour et bon dimanche à Héritier Ndombele, fils à papa. Merci à mon équipe technique qui sont là, Cross Miavanga et les autres. Ensemble ça là bien pour que Awa Biso et qu'elle est toujours de l'avant. Nazana Sikatenda l'artiste n'a pas essayé déjà. Boa tarde. Yeah, boa tarde. Miss Girl, le grand journaliste. Bonista. Carrément. Oui, biga bato bavanda ba palin, ba fongolaka TV boy maman ba Sikatenda na Angola. Ça fait combien de temps artiste ça en Mboko? Ouais, depuis 2020. 2020, tantôt il y a Barnaké. OK. Il y a Balongo Pawata, na coach to sali orchestre, basali orchestre na coach pe na participer na bango. Tiako sake au Paulo Tudilo les sénateurs. Voilà. Nde ayeko beng sabiso pour un concert. Yo sala pe que malade le kaki wana convite. OK. Et akinde kangaki biso nde papa tellement papa pe on appelle si mote papa botinga. José Nteka déjà non tsango. OK. Andundu talaka bane lilo tukubumba te. Ya ancien animateur ya show en Mbemba. Ouais. Bisoma ba galois banini. Ouais, donc yango mona tiralaki pour un voyage kande maman ezala. Oyaki na compte héritier watanabe soit oyaki pire na compte ya maman santo basaki moi orchestre na bango quoi. Parce que je me souviens qu'il y avait à l'époque en clé moi quelques artistes na ba plafond puis ba se retrouver na groupe ango plafond asa siko pa ya igebina filé. Ndi boyaka voyage wana na ndenge bobeta production mona nenga lufu esale ke non fo boya ngo tiboye ayo boyaka na bango eza na côté héritier watana bete non voilà vraiment tomba longo ponga pienga autant notre travail trop na Congo à l'époque ezalaki Konzardon. OK. Ouais, Konzardon a pe kuna côté ba férité wana bisoraka na ba ndeko nanga mobali végétal imombe o lelo ba benge stade mayon. OK. Donc nalola kindumbe kozala te kuna nalola oza pa Fabregas. Donc on a toté ka ba créer pa ba brigade OK. fait na biso dirango
na Paris. Il y a bafena solo ba Seleo na Salongo ba Jantamicine. C'est intéressant, on est abato ba animateur yo tekela ba. Ouais, tozana bango biso tuna ba junior. Olokeloketo oloke olele. Donc on a bateau tozalaki vraiment na bango to souffra ba Kunzardo Mambutu. Ouais, on Kunzardo coaching en orchestre, Barnake ba Jerez, ba Yama, Matana Mbonda biso tout ba plafond. De to yaki wanega izalaka. Tipenza masema mne ndengene na tira no sama mna. C'est-à-dire soulever le moment pour mon boy et permettre peut-être sur la pour émission comme sur elengi. Ouais. Parmi ba cri oyoteka, est-ce que ça ba cri mon boy oy beta petanga oy wote cheyo. Ouais, ba cri par exemple wangai oy beta. Et bini sapé on a teka par exemple. Voilà, ndeti. Na ba vérité to za ba miyibi. Donc biso tout wana na tenga comme to za ba miyibi ba sabalo ba nan to za miyibi ya ba cri. OK. Brigade est arrivé na biso na palais. On a mis en so Mimi Chikeva. Azaki mère na biso na palais. Ndé tono lugara ba recherche ndé zalara. Mais ba clio par exemple ya ngai personnel na salaki na pesa ba veo beta za. Yo kotelemizanga la mandela boyo linga ngai papoyo wapi nzotango ya kolinga nga wapi nzotango yo melagarela otalanga miroiri papa elongi ya babebe yo monirela ndenge esali yo tala yo ozalaki no bien lelo vraimen yo komila kwiti papa pekisaki yo yomela vraiment yo kena ndako yo sui miroiri yo tali papa elongi ya babebe eza originalité yango na bwaki la originalité nango bavena biso atala émission ngape na otindele lien ponga msa wana ya dirango petit na ye ya bingana kombo ya Josué. OK. Donc biso mabana mikie ya dirango comme na ndako. OK. Papa na Isaac ya na magloire. Ouais, na limité na première na son agap. Comprendre. Donc il ton autre venave. Ouais, o ebetaki pa Jantamicine na Salongo na vena biso kokoli sim polingenga makasi na pese mote sikaza sabiso bani poto barate nzambe sikate na yesi ba poli balongwa na terre bokokati yesi ba poli vraiment balongwa bakokati jogo boaze bakokati jogo bakokati bozaki klimo na sela ka vena ngana ninge makasi a Lubumbashi. En Lubumbashi, mon venanga vraiment na ninge makasi ya joueur na quartier Garando beta makasi. Ouais, so animateur ya quartier, va végétal, va sabalo, va venir so ba levitique. Voilà. Ouais. Donc il doit no bora na ba quartier ndé na ninge viona na sala cliona, ndé gens ta pas sepela nango. Ba ko kate souvé, ba ko. OK. Maintenant parlons de Sikatinda. C'est comme si donc tu retrouves que plus comme animateur, mais pas Bill Clinton. Ouais. À l'époque, ils avaient dit pour oublier pas Bill. Ouais, c'est bien. Ok, donc tester ou soit tes rapidement boire bien à quartier. Fais-moi qui kayo kaka et pas Monseigneur dans. Ouais, c'est bien. Bah leader par exemple on a betina et pas na bango na orchestre na bango na Congo. Végétal ça on a mieux placé. Stade Mayod à Hollanda. Oyo na big émission balandango partout. Voilà. Ba leviti qui va sabalo banani ba junior bloqué on les a pas fallu. On tout so ba Hollanda pena ba Hollanda pour balandango partout ba vena biso ba dirango Sarbati brigade. Ba yebi mon histoire nanga par exemple quoi. Donc nga maïza makila nga inande ko nga végétal to bandi vraiment carrière ba 10 ans. Des animateurs msusu avant d'abouer kana kata gamme na mélodie faut ba l'accès biso bota mana ngomba mona mélodie. Ouais. Donc ndenge to bandaki ko samusa na biso. OK. Kande zara bana bolafa ponga na bota na bumbu na ina famille maman na ngaba. Donc papa boaki frère congolais. Tanga boy écrit frère congolais. Après Kenemi Kili biso tirena me akande zalara bandi pe carrière na biso na tambolaka partout na ndeko nanga Stade Mayor.
ya toke pa Bemelia na race vainqueur toke pa ba Suzuki na Bandal toke pa ba yake pa Dolph na yake pa Rombo tunani na Lemba tolongwe na Yesu pe Melia Miel pardon na Lemba na longwe tina ya pa toyina végétation pa Karmapa wa ba course de poulet à longwe déjà to saka na ba Jenny ba Karmapa bo tali ba aspirine te ba aspirine mutazokisanga kuto aspirine edi bara aspirine aspirine animateur ayebi ba titulaire na biso zala ki Bosani Kombo titulaire na biso to beti na ba Somida to vaje to Matadi bana bola fasube tikanga na Lemba wana vena nga CD ayebi libona nga kutoza shock tilelo pona test na saka pas d'akumuda ouais donc si fait pardon Bill Clinton na obeta na Fikin ndé ko sala ke bambola fa ayo po ganga ka to ka ndezaka ganga ka to bani ba pilier Fikira pa wana na je crois 2006 va Colombie beta manana 16 ans na za 16 ans tu vas mettre na boe kina mo boe na inspiré qui on a filmé La vie est belle Ola ola mama ne moro ke kusokola me morela ndi mama na kikoso ye mora kanisa ki ya komona mendo kamonite tobina ke moro mukuse e moro mukuse donc Fikini vraiment Ola la simanga pembongo na ngola na sala na yango yelo kote atabilete na salisite atapase pore na salisate mena tikala kaka na kombo ya pamba Roma kobenga ngai maboko banki yeyo toki yeyo maboko banki comprendre ya ba que et ça là vraiment que Fikine ningala nde Bill Clinton na zwanga chako changa na car toketi na mbinza cheye na palin boy na moni bayambala ba Christian Kinza ki venanga ok amoni ti saleke na kota na tobeti ondege orchestre Bill Clinton alors première cri na yo tant po Bilia bimisa yo pena ba yeba ezali cri quand ngezalaki o tondo préparer nango disque ya Colombie mezalaki o vraiment senga na boka na disque on ezalaki Tango mwana nzamba mataki ngona na ngoma ya ngologota ya kutani la satan de diablo satan la yebisi ale yambolema amosa saria ale yambolema comprendre nanda bongo boye ke bomwana ouais nanda bongo boye ti vers lobby tellement ya za king abirin que nenge kindeli il faut vraiment yango bani mentere bomega bino zambela bino te pona mazanyama voilà vraiment le lobo yebanga nenge ni legena zalida ngwena fulaka abongo bongo yema mtapesa nga kliona voilà ajia opesa nga klia ale sana lokolo nikelamba usonekele lambetela yebila beta bilele nikelamba fofo lekolo nikelamba sana lokolo nika abeta mabile on a des doutes moko boye entre Sikatenda au Bila Bimisara ya Mukie était soit Bimisara nzungu soni je me souviens à l'époque les qui sont une clip ya Colombie ya Colombie Colombie so beti beto luki o mona ya ngomto bimana ngo sala lokolo Sikatenda na pena rêve Sikatenda to sur na plateau loka na papa bongo parce que selon des rimeurs selon ba tout sous au ba le qui pena na plateau la photo est vers no vande roté wani kota musa komba batu Sikatenda des arayote abi oh est-ce que fona benga yemoko pas confirmer biso bon premièrement ndetinga même yomo poebi les grands journalistes tant bina fila yaka awa Fabrigas yaka wa Beckham bavena ngai on appelle Simote Tony Coco Kuntwala ba fifisi watomba ya komona ngande na sala na bango vraiment omona kanga vraiment to vanda kana ba végétal to vandi batu kaba bato tangiona ba misha mboko Angola te même si to so misha Angola te to kuta bango wa moi que jalousie on ezalaka ibne ba mona to zalaka na bango mo ba yo ka pende be sa bango comprenons mingi vraiment le biate mais bango mo ba yi ba ke Sikatenda asa vraiment musala anadon onzamba pesa ngana linga pena to sola pembe po aizaka biso ouais
na végéta bozane boza pena ba frère ya famille soit tezaka tout ça yana leki te yana leki vraiment yana leki pena hein papa ma ba cousin ma papa OK très bien on se retrouve encore en Angola to komi boto moni maman au Sikatenda au lieu d'être animateur au mpe susko yemba skoyo indusa wana to idée wana ya kobanda suko yemba et par rapport ya nyomo ke terrain awa d'animation dirait espace ça te obeto bois kapena orchestre ya nani. Qu'est-ce qui t'a motivé plus de devenir chanteur? Bon, premièrement, non, journaliste Misgen, voilà. Premièrement, nakolo bakoyemba zadon on a sakio ya famille, même papa pa yemba. OK. Premièrement, mutalaxenga koyemba za frère Guilin Miswa. Wakufa. OK. Nangaba. Nyonso ponayo, nyonso ponayo, lelo na besilaka kosale. Comprendre. Donc ça il y aura le repose dimanche boy pas de babi wow. Ouais, donc yema mutalaxanga koyemba, abeta so bigogo yo, yemba sala boy. Na vela nga Toms, on ngaba pekaka. Ba ve tosana be kodim ne zalaka. Donc, moi presque mingi chanteur ya R&B. OK. Ça se m'attire et toujours dans des problèmes. C'est aujourd'hui, ça comprendre. Donc, on a mingi R&B. Yangwana na mikotsa na no temps koboaka donc tellement faut ça yangwana moni eti ba vela so ba présent héritier watanabe ba boaka ba présent fali poupa rigola donc nyonso na na koyemba yana musique. Très bien. Alors, tout sur le nom de Makamboui, soit il y a parcours dans la Mboka. Alors, ça, c'est mon idée sur commis où il faut lancer dans la militaire. Non, il y a moi solo, moi boy. Ouais, premièrement, Naïmbela Viananga, mon boss, Gédéon Mercedes. On a commis Mboka, oyo a foutu dans un hôtel, Congo de Sébastien. OK. Na Kimbangu, Naïmbela Nzembo, Gédéon Mercedes. Naïmbela. Deuxième moutou, Christelle Atundu, la reine mère, Monsia, Matos, Papi Matalatala, Christelle Atundu, Batuaebi, Obabina File Baboa Kaka, Babeka, Banane, Christelle Atundu, nanana, Bikena Delayo, comprendre? Donc, il a aimé les Christelle, Moutou, a foutu la ngaba palin, Tilelo, ou appelé la ngaba palin, Maman Moro Malamu. Merci maman na onyo so sala pona nga vraiment après na yembela Maloko Ibukila grand prêtre na congolaise les bijoutiers et après na yembela bato vraiment belé balenze tema pour le moment si tozana boss les super boss héritier Ndombele fils à papa Mbala Moulaye héritier bébé Vandano Chéri Vandano. Nabi Sikatenda pardon biso weza nzembo oyo pe. Il y a promotion vraiment. Ouais, il y a monde tout salon ba clip na ba présent Miss Girl. Ouais. Tout ça ba clip Kalaté ba on a clip Bima. Bon moi j'aimerais que Toyoka déjà ndeti moi live nango boy po tozana Sikatenda yo mona plateau. Loko tambol pe na accompagnateur nao. Yo zanega sika za kuna. Ouais. Toi na facilité à capter son banima mutu. Merci, j'ai dédié cette improvisation ou cette chanson à Nico Kai, le formateur de Boss. Je dédie cette chanson aussi à Patrick Petit, monsieur le docteur. Donc c'est parti avec Sikatenda, l'artiste. L'homme, Sikatenda. Na 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 na. Bolingo letera kimotema inomele bibokira yo sakolaka ngai kotoba memi yo batie wapi biso nini babombeli ngai yo ebitiendo mbele babombi yo nakomaka tona biso makala bebokeye yebitiendo ngai fisi ya papa bébé nanga pe moke c'est tout ok héritier
webike nga nasali ya yo obako kende te yo tika nga sheri na nga nalinga yo ata koleka ola bakristo bebe vandano sheri na nga bebe vandano à présent Miske Shirakela solo bebe vandano très bien. Ouais. On y maté que ça yo quoi. Non, ils ont inspiration. C'est un peu na komaka, un peu na komaka vraiment. Parce que ba bébé te loana ba style wana on dit moi qui bina filé, ndi moi qui Patrick Beckham. Non, eza kaka musique ya mayele. Ya mayele eza kaka ko yango ya mona félicitera Aigle. Comprendre point nini po grand musicien avant na banda lettre kokoma. Par exemple, président Miskel, on fait ça exemple. Par exemple, président Miskel est je t'ai mis mo bolingo. Momi na ngalela nga fa. Comprendre akumisa ngara. Ce qu'on attend on vendre yo oyebisi ngo pesa ma détail no tuma no to no vendre na palais na rola la pété. OK. Ni na ngo beta lelo. Par exemple, pardon boyo ma ouais. Mais tel que tu bien affilé. Et quand tel que tu habité. Ni na yoki nyonso. Na sanction on a sanction. Na lukana bimisa ngo bandenge mo boy. Ya moni sigate na ganya bon kana ngola. Na bimisa bandenge mo boy. Na koya na kana beti. Bebe la yo misgela ngai tala vraiment tala miso bebe kala banaki kotana ngala miso melelo vraiment yo boina yo ngai pesinga mokongo misgela nga nalela yo kolega mama langa moko ya botangai bebe na ngai papa donc ça ka zaba explication au salika moloko mobo ça maile danger. En tout cas on reconnaît un bon artiste par l'improvisation. Félicitations et puis courage. Merci. Vous êtes un producteur. Par rapport à l'artiste, c'est tout ce aux autres chances, il y a des mondes pas now. Ouais. Mais vous êtes un producteur, tu jusque là encore produire même album Mobimba. Bon, nazalaki na producteur te. OK. Mais si vraiment na commis na producteur, ils héritier Ndombeli. Ah OK. Fils à papa, donc ils m'ont fait ye ma sala nyonso po nanga. OK. Na ba ve nanga ba Clovis Bakuka. OK. 3 fois boss, Gilen Kiakuso nangol. Donc ba je vais zinga. Le roi nzinga kufu patou qui ma lumière à lemba nzambash congolaise. Et donc il va ve boss sala vraiment ba betu kiala mon boss. Donc ba to sala nga vraiment na zala. Vous préparer les bisous nin album maxi single Tony. Non, préparer un single, maxi single. Bima et Zalana 8 titres kaka. 6 titres. Ouais. Oyeko bima, tango bima. Aprende te sala ba mususu tango bima to sisi ba clip héritier. Na linga to yoka scope nzembo ya Christelle Atundu. Ya Christelle Atundu. La reine mais ça l'a bien quoi. Ouais. Vraiment moi rapide nzembo ya Christelle Atundu po bato bazana parler ba sepela. Ouais, c'est bon. Les amis, Balobi Ozanzembo ya Christelle Atundu, la reine mère, Moteme papi, Matos Matalatala, ya patukia ma lumière à lemba, je vais zinga, betukiala, yoka, toke. Iboka pilipili zila zoloti, Christelle Atundu, bolingo na ngaya. Christelle Atundu, bolingo na ngaya bebe. Christelle Atundu, bolingo na ngaya. Yaya bolingo na ngaya bebe. Mokolo nzambe azalaki yo yayaye. Banjani na likolo basepelaki ti. Mpo nzambe akreaki yo kitoko to. Christelle Atundu.
mama bolingo nanga yaya sheri nanga bebe nanga kristale ya tundu ya papi matos angaye bolingo nanga yaya sheri nanga yaya shirekiranga nasolu bolingo nanga kristale atundu kristale bebe nangai ya merci Tozan les grands journalistes ya mboka na biso Angola ya monde merci vraiment merci Clovis Bakuka prêtre Scram Kamalandwa merci ouais. Très bien, alors artiste, félicitations aux autres pour nous bien, aux autres ça bien. Ouais. Merci Singa tous pour la date ni. Toi en février non? OK. Donc si bah avril. Avril plan déjà au Bima et sur les marchés. Na ba YouTube mon bébé na bigana yo mon ça on a mis placé donc oui bi déjà mon ça là. Donc yo mon tout ça mon nyonso. D'accord. Alors pour na programme na yo mo etaki artiste nané au tozelani na par Maxi Single, est-ce qu'il y aura des concerts? Est-ce que ça va production sous nango ba voyage et tout? Ouais bah voyage ça dans thème mais la production déjà ba concert ba show. OK. Bah donc tant ba maman to eza na bokasi Héritier Ndombele. Voilà. Donc ndeto beta tournoi na ya Luanda ya basali ya Luanda lokwa ba mangaka na ba nini mo basali wana to beta ngona no. Et après donc to kansa mam sur ça ba voyage. Très bien artiste, merci pour nous se présenter dans l'émission Bisso. Les plaisir il y a trop et puis que TV merci. Et la radio T, nous sommes vraiment presque à la fin de notre émission mais j'aimerais que avant de chiter bato balinga rayo bazo ba mbote pour ça bango bien ba que sikate dans les gana Bisso lelo quoi. Ouais, merci bien vraiment na pesi mbote na moi sur ngai ndako oyo sala sikate na bazala boye quoi. Ah bon? Théo Manzumba label otozanene lobby na show na betaki Kebako na Junior Ibula wana mamosi na obuka na te. Ah bon? Donc musique so bela etso ya ramisi ya baza bezo ba calcul ba ya na bango sikate na déjà occupé banene donc au mona yo un exemple plus quoi. Ouais. Mon de vidéo na biso boye sali bien. Merci. Na ko to poussa na po ba question e bonga kana suka. Okoto mambe banda. Sigatenda. Ouais. Oyebi bat batali yo esali bango bien. Merci. Mais abombela bango moi mituno to tuno na suka. Ouais. On entend parler. Et sigatena na mboka o na mamanduro no simba gwabeli so liboma. Vrai ou faux? Faux. Selon toujours des rumeurs. C'est comme si sigatena na mboka o kana mamandule bayaka yo banini quoi. Comment no PD ya solo. Bon, on a encore le besoin solo te mais moni kozala. Vrai ou faux? Ah, faux. Faux. N'engana ba sala lo mo tellement boy bon. Faux. Non, ezaka ke nzambe a créé yo bien, a sala bien, comprendre. Pour mon gars on peut savoir explication oh ino zo ba nzambe sala bien, bien. Yango nanga. Il faut rose, banini, donc on a qui m'ont mis à trop. Non, ils a faux, ils a ma faux. Ya solo. Ouais. Est-ce que soki pena esali ke lelo nzamba bandela mokili osaka musique? Non, ça nango po eza donc oye pesanga na mokili donc musana nga vraiment na linga ma casse vraiment. Au regretter te pourquoi ça la musique faut un autre homme sous mon la société. Non. Donc ça vraiment eloko na linga ma casse vraiment. Oye futela nga banda ko sai sanga mambo belé. OK, belé vraiment. Très bien, tout comme la vision na suka, bozu be éclaircissement na ba question na bino nyonso ndenge bomi tungi samaki. Ngana bimi na tingelo au plateau. Yo sana bango ko sana na bango. Vraiment. Les grands journalistes. Merci vraiment, merci artiste na bino yeyo bo continuer à vous abonner na misala
na makambo tout sala mais na sepe na lo rebelle au lobate le rebelle au lobate Héritier Ndombele yoka na 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 bébé na ngai chéri na nga nazwaka bomwana bébé vraiment lelo bazwi baide babotolela ngai yo me boni ozotika ngai nazokufa bongo nazolela vraiment